Bonjour mes amis, c'est la Rodriguez. Lelo na ye na isengote na ye na mawa. Lelo na ye pona ko rendre hommage na bandeko na biso oyo bazo kufa na makambo mosusu oyo tokoki ko prévoir na makambo mosusu oyo tokoki ko sidisa ngo na pete. Lelo na ye na isengote, lelo na ye na mawa. Ya kolela na bana oyo batikali ba orphelin oyo ba mama na bango bazalaki bato oyo baza kobima na ntongo mpona kokende lukela bango eloko kolia na mosala na bango na wenze ya koteka biloko po ete famille na bango ezala debu. Lelo na ye na esengo te komona biso baafricain particulièrement na RDC makambo oyo ezoleka na population, makambo oyo ezoleka na mboka pona négligence, pona manque ya humanisme, pona manque ya sagesse, pona kibokonzi, pona kilokumu. Tobosani souffrance à peuple, tobosani babiloko oyo primordial oyo peuple aza nango na nécessité. Tozali allié na ba parti songolo pakala, tozali ba fanatique ya ba président songolo pakala. Kasi tobosana kaki pouvoir nyonso eutaka pa peuple. Même soki nzamba tie maboko, mais soki peuple boyi bozana pouvoir wana te. Nazo interpeller système en Afrique parce que ça fait de trop. Bakonzi na biso, ba dirigeant na biso, ba ministre oyo topesi pouvoir, boza na souci na biso te. Bozo tala ba kombo na bino, ba grandeur na bino, misala na bino, pouvoir na bino, diplomatie na bino, mais bozo bosana eloko eza basique. Bozo bosana ba mboka na bino oyo bino ba peuple oyo pesi bino mokonzi. Bolamukaka na tongo, bomati na ba voiture na bino minene. Bolalaka na bandako eza climatiseur. Bokendaka na ba hôpital plus cher soko beli ozwi avion ye na poto. Bozo bosa na bandeko na bino oyo bapesaki bino pouvoir. Bazo kufa na pauvreté, pona manque ya organisation, pona manque ya volonté, pona koyeba te ke boza ba nationaliste, pona koyeba te ke bozali bana mboka. Richesse na bino tomona rango lisusu te, tozomona nde souffrance na biso. Pouvoir na bino elobelaka biso susu eloko te parce que tozomona banzala na biso. Lelo na ye kolobela bino bata pouvoir, bato oyo biso topesi pouvoir botonga mboka na biso. RDC, continent, un pays avec tout. Toza na nyonso oyo toza na capacité ya kolongola quand même ba souffrance oyo ya mike oyo zoye la population na biso. Ba maman ba kufi na matadi kibala, baza ba mère de famille batiki bana na bango, babimaki na tongo pona kokende koluka eloka kolia, babimaki na tongo pona koluka mwa mosolo pona batangisa bana na bango ba classe, babimaki na tongo pona ko supporter mibali na bango bazangi misala, babimaki na tongo pona vie sociale ezate na Congo. C'est le moment. Tobosani te bandeko na biso bakufaka na est, ti lelo solution ezalaka te. Tobosani bandeko na biso bakufaka na est, ti lelo mutandimaka ngo te. Mais bino bozoya na ba diplomatie na bino, bozoya na ba passeport na bino, bozoya na ba élection na bino. Quoi ça sert soki boza na bolingo mboka te? C'est le moment. Peuple africain, tout élément, toza puissance, mais toza na conscience te. Tandis que mboka bato bazo kufa pona eloko moko mokili oyo ke na $1 million bokongo résoudre yango. Vous préférez koyiba ba 14, ba 20 000, ba 40 millions de dollars
bozotiango na baposhe na bino, botonga bandako, botambola na mituka na babalabala nini oyo bino bobongisi. C'est le moment toza susu bana mike, tozotala bino na miso, toza na besoin ya pouvoir na bino te, toza na besoin ya mboka na biso ebonga lokola bamboka. Peu importe tokoko pointe badoa na moto te, erreur esalamaki nata ya mobutu, nata ya kabila, nata ya lumumba, me barichesse na biso ezalaka na mboka. Il est temps biso nyonso tozwa conscience. Il est temps biso baafricain toyeba kose positionner, parce que eza so normal te ndenge tokokufa. Tozalaka déjà ebele te mais souffrance nyonso tolataka eloko moko ezangi biso bolingo moko bolingo entre biso koyeba kotala mosika na biso tokoloba wi eza accident Singapour longo ekosalama lisusu bokopesa biso explication nini yango peuple elingi bobongisa mboka totika kolela yango peuple elingi kibokonzi nini oyo valeur nini bozalaka nango ntango bozobima na mituka na bino bien climatisé, ozomona bana na balabala bazanga bamama, ozomona bapapa bazanga misala na balabala, ozomona bamama bazotelenga na kotambola d'ici par là mpona kobongisa bandako na bango. C'est le moment pouvoir na bino eza na valeur mpe na miso na biso mpe na miso ya mokili, parce que bozotala baintérêt na bino personnel, bozotala peuple oyo te oyo apesi bino kibokonzi wana mpo na biso peuple toza besoin. eza na makambo mosusu kokopointe badoa na gouvernement azosala yango te, na baministre bazosala yango te, ebongo biso moko eloko nini tokokosala te, tozangi bomo, tozangi kibomoto. Pourquoi? C'est le moment lelo na ye na esengo te nazozanga maloba parce que tozomona yango 24-25 personnes bakufi iseki, mais na nsima bato wana batiki combien de bato oyo bakoregrete bango mpona accident oyo esalami, mpona nini manque ya koyeba kobongisa mboka. Nazopesa faute na moto te, biso nyonso toza na faute, mais toyebaka ntango yo ozozwa tala tout autour na yo combien de personnes bazosouffrir. Toyaka kaka te ntango bato bakokufa, toyaka mpe ntango baza na besoin, ntango baza na bomoi. C'était la votre riquesse. Que Dieu bénisse l'Afrique. Nzamba pesa biso mayele biso bafricain. Tolonga na bafitilité.